Nazala kana siya ngoko représenter magazine mokona lelo ngai Shadrack Makudinga tika kimia na nzambe ezala bongo na mabota na bino be mukumbesana kuzo biso awa partout dans le monde na ta précise ya République démocratique di Congo me paye ba mboka ya bapa. Merci pour la confiance et fidélité au pesa biso mokona moko tika kimia na Yesu Mesia ezala bongo na mabota na bino boba ki basangwa lelo to bongo makambo o Italie président de la République face à la jeunesse congolaise. Peto Kolobe Bongo, Mai Oyo, Mwana Mboka Martin Faluma Didi, Odaki Bongo, Makamotali, Mini, Sommet na Yepe, Tokosimba Mwamuke, na Makamotali, Mouvement Citoyen Batambola Kilelo, Mokolo, le 30 novembre 2022, où Etikali Bokozomona Moulaï, Obasa. Merci Karale Toyesa Kibino, qui est le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Azalaki Bongo face à la jeunesse congolaise, Bosika, Bozo, Moata, Rolanda, message na Yepe, le Lengini, Azalaki Bongo, le Bosso et après du Pepe Poeto Zonga, Nassi. Lelo ezalaki opesi mbwa boyi putulu etikali kasi makala emati bato balobi tozali kokende na suka ya mbula tata mokonzi mwa ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi alobaki ete ya sola la bilenge tala bilenge batondi bandeko na ngai bango wana na palais du peuple kokele kokutana na tata mokonzi mwa ekolo longonia na mwana mboka Félix Antoine Tshilombo na makanisi ya kokutana na population congolaise peuple pe balobi toke massivement pamba te tata mokonzi mwa ekolo alina likanisi kitoko ko yebisa biso po ete to bunda poto benga na ba M23 kasi na kokoma bandeko langa bino moko bozwa nini maleki nzamba lola likanisi ya chef de l'état kasi banani bali ko boma yango nzinga ya tata mokonzi badongolo miso baleki ebele tata mokonzi la kati na ye alina susi ya kosunga ekolo na ye kasi lokola azali la basata na pene na ye kasi bino moko bomona nini moleki bolanda nini ba jeune balobi na micro ya Océan du Congo na maloba reportage ya Shadrack Makudinga. Oyo na botiko basa ezali que toza komona volonté politique oyo mokonza mboka azali na yango po ete mboka na biso ekende liboso susi na biso ba jeune komona ndenge mboka ezali kotambola en tout cas eza malamu te ba jeune tozo se retrouver te ba jeune misala eza te. Oui, c'est bien bon. Bokoki ko bengisa biso ba jeune to et. Merci de Konanga. Ndingena lokaboye. Biso les jeunes dynamiques de l'UDPS. Somona. Donc titoye pour soutenir premièrement l'action à chef d'État. Deuxièmement, la sénateur Dengue Adjebiso Maboko. En tout cas, merci pour sa possibilité à chef de l'État. Vision à chef de l'État. Donc ok, message clé oyo ba jeune oyo kola na bino lelo na place oyo bon message ya mokuse na mokolo ba lisusu oyo na ba lisusu moko lelo soki toza bato ebike jeunesse oyo elie jusque mpona kosoutenir chef de l'état toza na biso avancement tozoengage misala na ye yango tozalaki vraiment kosenga koseko ya sénateur Ken Bakonga soutenir Pébiso pour accompagner l'Union sacrée. Merci beaucoup. Nzamba lola tolo banini ezali échec. Nani azoluka échec oyo? Président de la République tala nzinga la yo. Tala bamboso, tala babati. Ezalaki likambo babengaki nde jeunesse. Bakuta na président de la République asibilo bampaka botiki na ba jeune te. Ba jeune congolais botala likambo malamu. Soki botiki boye Océan du Congo abeleli ebale boya mbindo. Soki bokoboya boko benda mokila botelema tango yango yo milelo ezala mingi te kasi concrétisation ndenge bato balobaka lokota le français ndenge koleka malamu tata mokonzi to beleli kaka tala nzinga lao bato mabe bazali ebele soki boboyi tokolo bati bokoyoka. Merci wala bouti ko na bongo ningini ni président de la République azaki bongo face à la jeunesse congolaise kuna na palais du peuple kasi ma réaction ya population islamaki bongo na libana ya palais du peuple tout landana na kati ya palais du peuple bande kolangai bino moko ndenge bozolanda la bilili
population atomboki po ete mbele ezalaki ete jeunesse congolaise bakutela bongo na tata ya mokonzi ya mboka kasi ya kamwa bandeko na ngai ndeka bomona na bilili 3 batch ebimi o moko kota suka na rez-de-chaussée moko mata na balcon moko kota na kati ezalaki mbela po ete jeunesse esolola boni kasi bokaboli banani basali eloko ya bongo bandeko na nga bino moko bozwa population na nzela ya Shadrack Makudinga ndenge nini baleli. Mbote papa. Mbote mon frère. Ouais, tout le monde bino a uniforme activité ezali à fondation nini. Oh, dans la fondation Manis Mandika. Il y a une invitation à président. Ainsi besoin mon année dans la baba show. Toujours on a présidence. Mais to combien on doit avoir des invitations. OK. Donc, on a un oya au côté. On a un oya moi livre dans côté. Donc, je vais rester ma casse donc c'est pour organiser ma belle. Donc, il y a des invitations à mi balé. Ils ont des mi-balais, moi j'ai un carnet, moi j'ai un objet de là-dessus. Donc, si on a un au côté, si on a un carnet, on a au côté, on a accès à la salle. On a une libanda, on a une invitation. Nous sommes en libanda, on va donner une invitation. On a un côté, exact. Même la porte, tu coûtes un soldat, un bêta, un CT, un côté, nous avons un côté, bon. Nous avons un avis sur ça. Quel message nous avons envoyé à mon aïe? Bon, le message est que non. Ceux qui sont là sur un appel au président de Mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Ngabiso, il faut pas organiser un madame. En tout cas, ils sont mal organisés. Mal organisés, même le président jeunesse a organisé mal. Parce que si on n'a pas dit que non, si on n'a pas dit que l'invitation est contatée, il ne faut pas bien abattre. Parce que le président, à la prochaine fois, on a un appel pour la jeunesse. Il faut pas que l'organisation soit malade. En tout cas, le président jeunesse a organisé le logo Mabé Makasi. Parce que beaucoup de monde va Banda, de ça bien. Or, on a des questions, on peut poser des questions. Mais il y a place de Sili avant de Banda. Non, on n'a pas de Sili. D'abord, il est au côté. Pour toute l'invitation. C'est comme nous, ceux qui ont la présidence. La présidence. Mais pas ça qui bien mais Baboui a beaucoup de temps. On est au côté. On doit regarder Makasi. Merci beaucoup. Merci. Moi, papa. Tomoni bino awa likambo awa eza nini lelo? Monsieur les journalistes, le problème qui est ici, comme vous voyez, un grand nombre de personnes sont à l'extérieur. Cela est dû par rapport aux catégories et aux qualités des invitations données, chacun selon sa source. C'est-à-dire selon les responsables des associations de la jeunesse. Il y a un groupe de gens à qui on a donné les invitations avec abréviation P. Il y a d'autres à qui leur badge est abrévié avec mention S, lettre S, d'autres avec mention AA. Mais quand on est arrivé au niveau du palais du peuple, les services de sécurité ont commencé maintenant à interpréter chaque badge selon son abréviation. Par exemple, le badge en abréviation avec P, on vous dit que vous méritez de rester au niveau du parking. Bon, je me pose la question, est-ce qu'on peut faire seulement l'appel à tout un grand nombre de personnes venir rester au niveau du parking pendant qu'il fait chaud, que tous ces gens soient ensoleillés? Bon, je ne crois pas, monsieur le journaliste. Maintenant, vous pouvez dire quoi au président de la République à propos de toutes ces appropriations-là? Bon, au président de la République, je n'ai qu'un seul message. Et ce seul message est totalement confidentiel. Autrefois, si on veut organiser tel genre de manifestations, il faut tenir compte souvent de la sécurité. La sécurité au niveau des côtes hier qu'on nous a mis sur les badges. Sur les côtes hier, et il faut aussi mettre l'appareil ou le scanner au niveau des agents de la sécurité pour savoir bien identifier les personnes venant participer dans des cérémonies. Et autre que je peux ajouter, autrefois pour éviter les engouffements qui se trouvent actuellement, il faut que le président de la République utilise le système d'échantillonnage. À chacune des provinces, on peut même faire appel à 20 jeunes qui vont représenter des provinces. Et au lieu d'appeler toute une nation, venir passer la journée ici, et cela amène au moins des solutions. Hein? Les gens commencent à se lamenter et cela aussi
nous sommes proches des élections et cela peut aussi constituer à la moitié de l'appui des campagnes au président en fonction. Maintenant, il y a d'autres personnes qui nous disent qu'avant d'entrer là-bas à l'intérieur, il faut payer. Bon, là, vous ne savez pas. À cela, je ne suis pas informé. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'organisation de cette organisation? Oui. La manière dont les choses sont déroulées, oui. Bon, l'organisation, la manière dont les choses s'organisent ici, je suis d'abord un acteur extérieur. Je ne fais pas partie aux éléments intérieurs, aux acteurs internes qui connaissent au moins mieux les systèmes, mais c'est nous, les clients, qui subissent au moins la réaction du système. Bon, par rapport à ce que je vois, ce que nous constatons, il y a une mauvaise transmission des messages. Comment ça? Transmission des messages, comment on nous dit allez tous participer dans la conférence parce que vous êtes jeunes. Et cela pose au moins problème. Et raison pour laquelle vous venez de voir un grand nombre de personnes sont à l'extérieur. Bino boyoki makambole ki kuna na pali peuple pesi pasi pe mawa na population pe na bayimboka nyonso oyo bazalaki wana liboso ya palais du peuple kasi to leka directement na makambo etali bongo mwana mboka Martin Fayulu Madidi na message na yalobaki na mini sommet après tokozonga sima reportage ya maman au sein de la presse. Sauvons la RDC en danger. Peuple congolais de l'intérieur et de la diaspora, vous êtes témoins de l'histoire tragique telle qu'elle se déroule sous vos yeux. Monsieur Kagame s'emploie par tous les moyens à concrétiser son ambition de balkaniser notre pays. En effet, les communiqués signés lors du mini-sommet de Luanda et les propos tenus ce lundi 28 novembre à Nairobi par le président burundais constituent des preuves de la capitulation de la RDC. Les engagements pris à Luanda permettent aux Rwandais du M23, d'une part, de se replier sur nos villages situés au pied du mont Sabinyo, dans le parc national de Virunga, et d'autre part, aux troupes de l'Ouganda, du Rwanda, de Burundi et du Kenya, de s'installer dans les zones jadis occupées par le M23 sous les labels de force de la communauté d'Afrique de l'Est. Cela veut tout simplement dire que nous allons désormais perdre notre souveraineté sur l'ensemble du territoire de Rutshuru, sur une partie de Nyiragongo et sur une partie de Massissi. C'est inacceptable. Congolaises et Congolais, en marge de la dernière Assemblée générale des Nations Unies, le secrétaire général de cette organisation avait soutenu que le M23 possédait des armements plus perfectionnés que ceux de la MONUSCO et que ces équipements militaires venaient de quelque part et non de la forêt. Nous avons bien compris qu'il ne voulait pas nommer le Rwanda. Entre-temps, le dernier rapport des experts des Nations Unies, qui a clairement désigné le Rwanda comme agresseur, n'est toujours pas soumis à l'examen du Conseil de sécurité. Pourtant, l'agression de la RDC par le Rwanda et l'Ouganda est un problème sérieux que les Nations Unies, l'Union africaine et tous les partenaires de la RDC épris de paix et de justice devraient traiter avec diligence pour arrêter les velléités hégémoniques de M. Kagame et mettre fin aux souffrances énormes qu'endurent les populations congolaises affectées directement par cette guerre injuste. Voilà pourquoi je demande spécialement aux pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies de se rappeler de plus de 10 millions de morts congolais depuis 1993, de 6 millions de déplacés internes, de 27 millions de Congolais qui ont besoin d'une assistance humanitaire et de 5 millions d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent de la malnutrition. Merci beaucoup wana Bolanzi bongo ndenge nini mwana mboka Martin Fayulu Madidi apesa ki message na ekasi toleki directement na marche ya mouvement citoyen parce que bongo ine liboso ya MONUSCO après tokozona.
Mboka ya Lumumba, mboka ya Fumukimbangu, bino moko bota la population oyo na mokona lelo 30 novembre 2022. Beba kibongo na kobimisa kibongo banani mouvement citoyen, beba kibongo na kobima lelo na balabala pona kokende inde ti na Monisco. Boye bake nyonso wana ezalaki bongo nde bit ya makambo oyo ba président ba mboka mosusu bazali bongo koloba pona peuple congolais po na République démocratique du Congo na makambo tali ba M23 oyo bazali kobundisa biso. Kasi nyonso wana ezali ko wuta nde na Monisco. Kasi yango peuple congolais lelo ba telemi pona koyebisa Monisco dégage awa na République démocratique du Congo bazali na posa na binote. Kasi bakomaki wana batambolaki inde ti liboso ya Monisco bisika wapi beba kibona kotanga memona bango bosote kolanda memona bango ndenge lekanaki. Le 30 novembre 2022, nous comptons jour pour jour 23 ans d'existence de la Monisco sur le sol de Fumukimbangu. Nous comptons jour pour jour 23 ans d'existence de la Monisco sur le sol de Fumukimbangu Vuluzi, sans un moindre groupe armé éradiqué. Le peuple congolais croyait qu'elle était venue restaurer la paix. Malheureusement pour nous, cette mission avait d'autres agendas préjudiciables à notre intégrité et notre souveraineté. Nous sommes convaincus, si cette mission éternelle quitte notre pays, il n'y aura plus jamais de naissance de groupes rebelles à l'est de notre pays et ceux qui existent disparaîtront dans peu de temps. Et même Rwanda ne sera plus jamais proclamé exportateur du coltan. Merci. Le monde écoute, en accord avec les dieux de nos pères fondateurs. Nous déclarons la journée du 30 novembre, journée nationale de la complicité internationale. En cette date, chaque année, les peuples congolais présents et à venir se souviendront de l'embargo sur l'achat d'armes imposé sur un État souverain. Ils se souviendront encore de ce que le secrétaire général des Nations Unies avait enfoui, les rapports des experts des Nations Unies au terme des enquêtes menées sur l'agression de la RDC par le Rwanda. Bino mokobo yoki makambo salami awa. En tout cas, toko senga na bakonzi mboka boye. Peuple congolais azali na pose ya kimia. Peuple congolais aboyi atandambu ya mabele na ye ekende na mboka ya bapaya. Bazali na pose bongo ya kimia bandeko na biso na este. Bazwa kimia, bazala lulenge, population nyonso bazali kotambola awa na République démocratique du Congo baboyi masase beta pe bana pose ya kimia. Biso tolobi dossier o ndenge ekende le boyi. Ya mabe makasi à suivre. Wana bauti kola ndenge nini bandeko ya mouvement citoyen batanga ki memuna bango kasi toleka directement et pas ya président burundais oyo apesi message na ye kasi epesi baye politique mawa pe pasi mingi na population ya République démocratique du Congo kabu ya l'homme puissant c'est la biso image. Je voudrais en profiter pour vous rassurer, chers Congolais, ceux qui ont pris des armes pour l'autodéfense n'ont plus raison, car la région est là pour vous aider. La région restera avec vous, les armées de la région resteront avec vous pour assurer votre sécurité jusqu'à ce que le gouvernement de la RDC se constitue en une armée et une police qui sera protecteur de tout le monde. Binomoko bolandi ndenge nini oyo le président ya Burundi apesaki message na ye kasi tosonga mwa muke na makambo tali jeunesse bandeko ya AVRP bango pe bazalaki liboso ya palais du peuple. Bandeko ya parti politique AVPRE oye kama makabongo epa autorité morale na yango le président Moïndo Nzangi baki bongo pe nako présenter awa liboso ya palais du peuple bino moko botala ndenge nini ambiance oyo ezalaki awa vraiment n'impacte pe idéologie kaka ndenge bozali komona boye ba fafar ekitie mati nyonso wana
pour président de la République a bengisaki bongo ba jeni baya awa da palais du peuple pour da kosolo na bango bino moko botala vraiment ambeselaki awa epesi kitoko nyonso wana pour jeunesse congolaise e babongo na kotelema pe e babongo na kosala misana yango kasi ba jeune ebele pe awa babaki bona kosala innovation na bango ya kosala deti poubelle o bozali komona boye ezali bongo poubelle en plastique elakisi ke non ba jeune pe bazali na capacité ya kotombola mboka oyo soki bopesi bango kaka temps ya kosala misala bino moko boyoka nini o balobaki na micro ya Océan du Congo Info. Oui, awa toye na invitation ya CNG mais na canal ya organisation oyo bomoni biso nyonso awa toye invitation pesa président de la République Fati Beton bangaga solola na baimboka oyo babengi bilenge bachaine yango nomoni parti na biso yeye awa po président na biso pas achaine affaire pe oyo elingi koloba action pour la relève de la République. Mingi nenge tosa awa bazali pe bilenge neti président Abisso Asali. Toye pour rehausser na invitation munene oyo po eza journée munene. Makambo ebele oyo esali makana mboka na biso ozomona kezo senga ke bilenge bazala makila moto pona kobengana banguna oyo bazali déranger mboka na biso pona eswa développement nango makambo ekende biso makambo ezali kokende ndenge tozali komonela biloko mosusu yango moni président Fati dernièrement ndenge bato ebele baza komona banomination ebele eza ya bagene ndio botondi papa journaliste na ndengo opesi ngai micro mpona kopesa baréponse na mituna oyo uti epai esali biso malamu eleki bane ebele baprésident oyo bakambaki ekolo na bane oyo elekaki babengaki bagene elele tomoni Fati Beton somi ekolo azwi ningisa ya kobengisa bagene aya ayoka bango epi asolola na bango yango wana eza biso malamu epi biso botondi na kanali ya président na biso national ya AVRP oyo ekambami na Moindo Nzangi po azali lokolo autorité bokali na biso totondi tata mokonzi ya ekolo totondi makasi. Ok, merci beaucoup vraiment Mwana Mboka. Oui, nga nazali Monsieur Bob Benza nazali moko na chaîne de ligue ya parti écologique solaire. Tomoni bino awa na pali pepe na poubelle toyebite boza eza nini pe awa likamuni eza lelo. Oui, merci beaucoup. Nous sommes un parti écologique, nous sommes s'occuper de l'environnement, donc protection de l'environnement. Nous sommes donc il y a poubelle écologique, innovation, il y a parti na biso. Il y a chef de l'État, il y a mboka, et ça va jeune oyo, bazobunda. Ndenge mo tozobunda pour guerre SSC, la ndemo tozobunda pe que mboka ça va innovation, il y a bien pour tous un peu indépendant de produits étrangers. Makanisi nini esina kibino bosa la poubelle boy. Bon, tout le monde a kango ba déchets et tout na bina ba mai ya kalamu bisika no so tambo na mabele bisiko zali aba déchets zali. Teto milo baki ki na nzela ya makanisi oyo tukosa la poubelle. A partir ba déchets ozo bwa kama bisika no so po poubelle ona e susu pour servir na kolokota ba déchets oyo bato bazo produire bwa ka bipai na bipai. OK, message clé au ba jeune congolaise ba ko retenir pour na mokolo national lelo. En fait, et là, au Sénégal, le gouvernement va soutenir l'innovation congolaise. Merci beaucoup, Kaka Awana, Océan du Congo Info, Tomesana Bongo, Kopé Sabino Mayele, Lengini Nekoki, Osale la Banzo Tunayo, Pose na bonne santé, tous of oui, Oibane Sengaki, et les kaki message qui toko ya pai babito, Bazon c'est la bango pour baser sur le Lengini Yakosai après, Tokozon après.
wana botikola na bongo fui ndenge pesaka ba santé na nzoto kasi tole ka bongo na question du jour ya mokona lelo tutu nini ki fiancé ezaka likambo ya tante ki fiancé zo dépendre makoki ya mutu oyo ekosa ke mutu akoko bala mutu musu akoko bima fiancé calcul na ezake dans 2 mois to 3 mois à bala mais na makoki azala makoki tana ba possibilité te tant azala ba possibilité te ekokumba yepe ba inane ekokumba yepe ba 2 ans ba 10 ans pona na zuite mais kat na ye tango a fiancé mutu to mwasi ayebike na fiancé pona bala mais na maboko na minute na za mbongo te siko yango na mona ka keza fiancé mususu ezaka ezo mema bata ebele eza dur ya bongo donc eza bongo fiancé mususu ngana yebike ba bandi na ki fiancé na libala ezala ki 3 mois na za témoin oculaire 3 mois donc bakutani bwefike mobala azaki na mwa ba possibilité na ye e ko sala ke alingi mwasi wana makina ba mbale ekutani e umelaki temba moko basali makambo nyonso na 3 mois au moins sur place différence eza yango wana merci beaucoup mala fiancé papa ekoki ko sala selon makoki ya mobali oyo azana makoki akosala ki fiancé na ye na ndenge kokeli makoki na ye mais na minute tozotala bana ebele bazoshome bazokoka kobala te selon possibilité misala eza te mpo bana bazwa opportunité ya kobala mwana soki azwi fiancé aza na mosala te eloko nini akoki kosala c'est pour cela tozoluka te mboka na biso ekoma malamu bana bazwa opportunité ya kozwa misala soki mwana azosala mpo abala mwasi eza pasi te yango tozoloba na bino te bana ifo bosala effort po ete bondela makasi po ete mboka ezala malamu soki mboka ebongi bino mpe bosali nini bobongi makambo nyonso misala emonana bino mpe bozwa basi bobala bokoma mpe na bandako na bino bongo ba jeune fille mususu barakende ki fiancé pona eswara na 3 ans ba jeune fille ebele barezonaka mpenza te mpo na jeune fille mpo na ye azali akutani kaka na mobali alingi kaka te lokola nakutani na mobali sikoyo nyonso esalama mais ayebi te nini mobali akoki ozala azomona lokola souffrance ayebi yango te mais bino fo kopesaka ba jeune fille conseil soki okutani olobi te mama tala opportunité oyo ngai naza nango ekoki na nga kobala nanu te fiancé mosusu ezali kotala bizaleli ya mwasi kobala pamba te mwasi bizaleli omona mwasi na elongi omoni mwasi malamu mpona kitoko mais ntango okoma na mwasi na ndako ayebi korespecte baparent te ayebi korespecte ata yo mobali moke te wana aza mwasi ya kobala te mwasi bizaleli oyoka na baeglise bizaleli ya mwasi ata aza mabe mais soki azala bizaleli malamu ata libota ya mobali bakolinga ye c'est ça fiançailles ça dépend mpona ngai nakosala mwasi 6 mois mpona yeba ezalele mpe ayeba ya ngai soki moyen ezali na ndenge ya bozwi na ngai 6 mois après nakokende komona pame ya mwasi wana bongo sikoyo bandeko balobaka no kifiancé mpona bala ngai balangaka mbala moko tokutani lelo boye 2 mois 1 mois te wana ezokoze biso baproblème ebele na kati ya mabala mpona yebi comportement na yo te mpona kowela mpona watio na ndako lobilobi obalukeli ngai ekomi makambo mosusu alors fo nazala fo nalandela yo ndenge tokovivre na kati ya ndako soki nayebi yo libanda te na kati ya ndako ekozala mpasi conseil na osikoyo na biso bajeune bon conseil mpona bajeune ya lelo ifo kifiançailles ya lelo fo sata mwa 6 mois oyeba mwasi libanda ntango okota kati ya ndako mpo bozala mwa bamikakatano te soki libanda otiki oyeba ye te na kati ya ndako ekoma mindondo bafamille bavanda baparrain ama ebelebele eza mabe donc bomeka kovanda na basi ba 2 ans 3 ans soki mwasi azaka moto mabe akafise mabe na ye kaka soki mpe aza moto malamu komona apartir 6 mois 5 mois komonaka aza mwasi malamu eza te so asali 10 ans asali 20 ans nde ta otie na ndako akozala mwasi malamu non eza mpe mpo na mbongo te ekomi eloko mosusu bolingo eza ezaleli libala ezalaka mpo na comportement ya mwasi libala eza mpo na ezaleli ya mwasi libala eza te ko mpo na kitoko mpo na elongi non donc tomeka koyebaka mwasi ntango aza libanda ndeni bozotambola mpo kotambola okóma na ndako mbebe ezalaka ezali bongo nde na question du jour ya mokolo lelo totie point final na édition ya mokolo lelo merci mingi mpona confiance mpe fidélité oyo opesaka biso mokolo na mokolo tika na remercier équipe rédactionnel mobimba bazolemba te bazalaki bongo au four et au moulin
ya kopesa bino ba information très précise awa ya République démocratique du Congo Mobimba na coordination tozaki bongo epa ya mama océan de la presse congolaise yende akumbela ki masolo na sima caméra tozaki bongo epa ya Kabu ya l'homme puissant, on ne change pas l'équipe qui gagne. Pe na motatu sima ki bongo epa ya Moïse Ngombi misapi électrique maina bino tokomi na suka. Merci mingi epa ya mama Dorcas Nzongu Teba depuis Canada azolo na biso na beaucoup d'intérêt tokomi na suka ilo opesa bino ezali te kaka. Merci.